Lili Makaya. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma petite là, Chris Njora, Bakongola Brazzaville. Nazo répondre na nous. Obanda. Nazo banana na répondre na nous Chris Njora. Chris Njora. Na regretté hein. Na regretté car le lobby awa Anne-Marie Zaki na kisasa kuna. Obovani na Anne-Marie na muta poto muta château rouge. Obovani na Anne-Marie, bo asomela masanga, oyo ko sabilo ko na ba parfait. Le leur finga basa château rouge. Yo finga basa château rouge l'équipe sur la ligne. Hein qui sur yora. Qui sur yora yo za nini qui sur yora. Na nero ke na zalarana yo na sorano na rekete. O ko finga biso basa château to salioni. Ouais, basa château rouge homme basa la net basa. Ozo comprendre. OK no ko finga biso bino na ba pede na bino. Bon no ko loba na biso na pede na pe azata na entité to ke finga biso makambo salité. Est-ce que plus on a marché, on va marcher parce qu'on combattant. Est-ce que plus on a fait la petite tête, on a fait donc on a connu la versailles, on a marqué profit. Donc on a marqué profit, donc on a fait ça la nuit. Tant qu'on fait maintenant, on tombe la nuit, on n'a pas de la chose, c'est Talibiso. Et Talibiso, donc on a reconnu que le baquet, on a le baquet, puis on a maman château, je vais connaître la versailles, on a marqué profit. Mais boso biso to luka mbongo biso eza question te ke ba mama chako ozo ka finga biso to zalo kwa batarompa ngaba boniko utarompa ngaba za boy utarompa ngaba sala bien utarompa ngaba za boy utarompa ngaba sala na ba immeuble bosa surtout yo muta kongola braza yo fingi ba mama chako surtout yo la action musapi ni bien tu ba na ba grife malonga te bo za la ka veste ba mati bo tel ça ni ba makase za bino bo ba spelsi ba sika bo zo solo na biso ba be bo zo mona kisinjora on a dit o moni tanga kana sofa poto kisinjora nanga to sala Karine a côté à sous château rouge. Qui se doit au côté sous château rouge. Nana yebisio. Nana appelle la visa là. Nana kana kema ya poto. Ti kema poto za kana ngo. Visa là appelle ça. Oh solo la bien ko bo solo mabe bonde ni. Bo solo mabe bonde bo zo bisoti. Bisom to sala ba to bazala. To sala ba to bazala na château rouge. Bo zo finga biso. Biso to ba sa mabala bo zo finga biso. Hein? Bo zo finga biso biso ma kofete li biso. Maman confete teli bisote maman confete teli bisote bon nous va combattre bisote va combattre maman confete teli bisote bon tela maman finga biso donc finga biso kisinjora na yebite so za sexy nini na yebite so za sexy nini ezanga makam na yebite so za sexy nini ezama ato kisinjora soko za mwana mwasa ko finga bisote donc on a plan. Moutala tu sais qu'il y a beau vraiment. Non. Hein? Soit du saut bien quand qui s'en va. Oh ça me pose. Oh soit du saut. Parce que ma maman la robe comme ça. Zangi, la zoya ozangi. Ozangi ba kilo to aminene. Pour le la ka. Pour yo la nene trapo sengaka. Bato bois ka ono sengaka. Eza bi sengaka. Eza bi sengaka. Oh bon Dieu, ça va battre l'un de ça va na Paris. Biso to soutikela bango. To soutikela bango na nini? Na ba mesha ba tere tengama. To soutikela bango na nini? Oh mais non. Tout ça biso be botala. O moni na zongi za pesi bino na zongi na zana kanda makasi eh. Ili makaya. Na kanda makasi. Biso to na verset to resani. To na sani na verset. Biso to lu kamba na biso ate. Tanga na la ba 16e c'est tali biso. Hein? Bila bakanti pe ba wo kofi ba kanga e. Eza fina ye. Eza makamna biso te. Eza ko ba. Wati la ko finga biso ba sa château to boy na biso. To akana ta wana te. To luka mbongo. To bengi sa pe bande ko bele bazali awa. Ba mama kutu ba ya. Bazali awa. Ba para ba ya. Bazali awa. To bengi ba para ba ya. Wana do ko finga ba sa château jité. Eza ko fina wana exemple salon. Wana to te. A to luka mbongo na biso. To ya ka pete to ape ba bula te to ko luka mibai. Batine so babala. Keba si tundora. Soilève langage d'ailleurs. La amani Karine Kifwati à côté à Château Rouge. Ce qu'on y a na poto. Là-bas quoi na Londres. Quoi na Paris ah. Mais ça c'est pas maman Château d'Obeta. Mais ton monio. Mais solo la compote on nous na kema boy. Mais solo la on finga biso to salioni. Surtout Kongola Braza. To salioni Kongola Braza yo. Yo, munu tuba boliera bien te.
munu tuba keba bakofunga biso biloko ebela te tokenene fesa ite tokenene fesa ite bato biloko ebela te tokenene fesa ite okene oloba ozomona biso nyonso oui nani ofinga biso tosali bino netoza adoyoko teka benga biso invite biso tokende na restaurant omona invite biso problème na yo par rapport à quoi biso tozalaki ozofinga bato ozofinga basa chateau rouge bona lilia biso otindaki ekole te yango adeshene otinela ekodi natina bakodi mpona bakupe munene lokwa asala lisano bonikokongola poso yo keba na yo moto alia bilo ebela te asala lisano azalaki répondre ozotelema ozofinga biso kongola poisa keba na yo bien keba na yo naotiabo keba ozofinga bamama chateau rouge